ko informer bino na mokona lelo samedi elamu na bino nyonso balandi bisika nyonso bozali obozuli baku ya malamu pona kolanda King Mag bokotaka deja na bandaku nega boyebi ke King Mag le roi de magazine e wana na format mususu asika pona ko informer bino pe bozala satisfait yango ndezali devoir na biso botika to fungola basango na biso ya mokona lelo esengeli bobak na ngambu ya commune ya Ngiringiri na Prince Kasavubu terrasse moko e buka na makasi pe ezali ko promettre érosion soki bakondi babongisi yango te bolanda elema oyo. Population kinoise tong nyoso balelaka na bakondi soki eloko ebebi ekezali mukie esengeli kobimisa budget moko pona yango ko résoudre problème wana mbala moko olie ya kozela yango tango komaka minene ekomi lisusu matata lokola awa na ngambu ya komina Ngiringiri na Prince Kasavubu kanivo moko ebuka na bandakala ekweisa bapano ezalaka wa kutu ekanga aveni donc kala te ezali déjà conformé tête érosion oyo kobuka nango Prince Kasavubu or ezali nango musala ya mbongo mingi te oyo esengeli kaka na bakondi kotinda bande kwa OVD pona koluka kosilisa yango kutu aveni moko ya pembeni batu balekaka lisusu te ba station ezali wana pembeni mukolo moko kaka ndenge bamvula oyo ezali kobeta boye skandale kosalama makasi yango population babeleli. Bon, carnivore en tout cas, ça fait. Vous venez vraiment. Yo mon monde a la de éviter ce qui est comme matière, comme un nègre, comme un hyper, de éviter. Un nègre comme des arbres, et où mêler. Pas de réflexion pour donc, tu éviter que le gouvernement et ça pour ça la tête. Dans la place, le gouvernement paye bon ici. Le coup de chapeau au gouvernement, hein. Attends la pied plutôt. Le monde est déjà. Il y a de l'érosion. Si les autres, c'est le moins petit. Il y a comme un sous érosion pour la rare. Il paye ça, il paye petit de l'eau sur ces hommes. Donc, l'État, il apprendre les soins en haut. A aider biso ko biso makoki ezate yele ndo osala mamoni sur esila on a une journée ça peut passer na passer côté de vandi côté de telemi o ne de telemi so ki mvuleye ba mesa o to tanga soute côté ka soute bakondi ya gouvernement provincial esengeli kotala nanu likambu ya Prince Kasavubu o na ngambo Ngiringiri kanivo oyo kolukela yango solution pona ko éviter danger koya à la longue. Pesa passage. Na bafoye mingi batebele babota pe bana SSO to benga ka maladie anémique kasi ba cause nango yeba na katebo landelema o Josephat asaleli bino. Na mabala mingi na Kinshasa lelo ba couple mingi bakota na ba problème kutu mususu esengati ba divorce et salama. Pona mwasi akei kobota après 6 mois ba découvrir que mwana azali na maladie anémique oyo tobengaka ba SS. Okomona papa na mama libala ekabwani o biso na famille na biso bana boye babota makate. Nzoka nde avant babalana bayebana kite ba groupe sanguin na bango na no ya bolingo babalana kaka lelo babimisa bana ba SS ekomi problème na ndenge ya kosakana te. Dossier oyo intéressaki ba reporter ya King Mag nde bakitaki awa na cabinet exorcia pona koluka koyeba ba cause ya maladie anémique oyo pe tina nini bana babota makaba SS. L'anémie SS, premièrement, c'est une maladie génétique grave. Oyo touchera plus l'hémoglobine S. Donc, ils ont maladie oyo maintenant so bengaka communément SS. La drépanocytose, c'est ça l'anémie. Donc, une maladie génétique héréditaire qui est grave. C'est ça l'anémie SS. Les maladies se manifestent dès la naissance de l'enfant. Donc, quand vous botami directement, vous allez remarquer diminution de sang, de crise, douleur, pâleur, gonflement de bout de doigts, de mains, de paumes, des pieds,
komona mwana azovimba mwana makila ezosila à partir à 6 mois. Là, à ce moment-là que vous allez remarquer que mwana bandi kopesa ba symptômes mwana soit mwana azolela tardivement na ba butu makasi, vous allez remarquer que l'enfant commençait à beaucoup pleurer, ba forte fièvre. Ce sont là les symptômes de l'anémie SS. Cause de l'anémie SS, c'est dû seulement aux parents. Na ba porteur, soki maman na papa, baza ba porteur ya ba S. Donc na couple, soki kaka maman za AS, papa za AS, directement vous avez les SS. Effectivement, l'anémie, c'est une maladie mortelle. Ezoboma, bana et belé, manque ya ignorance. Mais lelo, tozana nzambe, nzambe azali, et là on a koye bisabatu. Il n'y a aucune maladie où est cause à l'incurable et pas nzambe. Nous avons un Dieu qui guérit de toutes les maladies. Même l'anémie est guérissable. Nabino ba jeune o nan bobali te. Esengeli bozala très prudent. Soki olingi kobala na mwasi na yo esengeli bokende kosala ba examen oyo ko permettre bino boye ba groupe sanguin po makambo boye ekoma lisusu te. Pe bino ba bobala na déjà boboti ba na SS bokende kolukila bango solution po ba traitement ezali. Voyager na facilité na ONG SRI kutu bazali na promotion mikolo yo président Simon Ikamba azali wana pona ko faciliter masolo nyonso. Commentaire ya Médard Elonge Mardoché Kasiama image. Simon Ikamba le tout puissant SRI le Pink King Mon pangé na promotion pour le voyage ya ba Congolais. Pour la fin de l'année 2017 yo mona Congo yoka. ONG service réussite international et memel bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino. Olingo kende Canada, États-Unis d'Amérique à partir de $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce, soins médicaux de conférence pour contacter Nabino Kaka ONG Service Réussite International. Il y a président Naikamba Simon. Tala, à partir il y a $500 il y a Pamba à la fin de l'année Oyo, on se retrouvait en Tunisie au Kakotanga Polobi. O comme cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais Monsieur Ikamba Simon. Papa maman meilleur héritage okoki kotikela bana na yo ezali ba étude ya qualité. Yango wana ONG Service Réussite International champion pe number 1 na masolo ya assistance pe ba démarche ba visa e bengisi bino boya ebele boya kolukela bana na bino ba visa bakende kotanga na étranger. Oyo ezali mopange na promotion bokoki ko rater na $500 ya pamba on se retrouve na Tunisie pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique monio. Bonjour adresse avenue Pascal Taboulay ex Tombalbaye numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB. Bokokuta mususu na avenue Colonel Beya numéro 24 commune ya Gombe en diagonale na quartier général ya Armée du Salut. Et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25 quartier 1 en face ya Bicalbitus référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana Ozamo Bimba. Bana Congo occasion oyo soko raté yango o raté pe mikili poto o raté pe kokoma cadre mikolo ezali koya pesa passage SRI Y'a la facilité. Ekenda sango elia
basalaka makasi epai bakinois na bakinoise evida kasi bafabukaka yango ndenge nini. Rais Musa azalaki kuna na kanduka na commune ya Ngaliema. Jimmy Makola apesi bino ba précision. Idéologie euta na kin, idéologie ya bana kin, evida badio boyokaka yangoyo. Awa tozali na quartier 6 na Kanluka na commune ya Ngalema awa na eta izine ya evida bele toliaka na Kinshasa na Barumbu ebimelaka nde kote oyo. Kamera ya King Mag ekutana kina ba mama ndenge basalaka evida po awa eza na impact makasi botala ndenge elekaka. Baswaka ba poisson bakati yango ba poisson minene bakati yango divisé par deux ba misusu ba ngumbi yango mibimba bapesa yango forme. Batie yango pilipili ya ndungu zintendi na kati pilipili oyo swaka makasi na kati wana. Bazwi batie na mutalaka ndenge bozali komona bakangi yango boyi. Tono na se bazwi bakoni batie ba poussière mabaya pe ba renforcer milinga one mataka ne yango ebelisaka evida badi somo soki bapesi yo na kwanga oyo ezalaka ya koyinda mabe basukaka kaka wana te soki basilisi yango bakangisi yango na biloko nyonso mpona kokende na koteka bazwaka mo aubergine bozali komona boye bakalingi yango na mafuta l'huile epesi lisusu gu soki ozwa evida badi babakiseli yo mo aubergine feeling ya kosakana te babakiseli yo na citron ndenge bozali komona boye soki bapesi yango na kwangaki mpemba suka na feeling boyoka bamama ndenge balobi na mikolo ya King Mag. Nasalaka yango nasombi biloko tosalelaka bapeyi na chambre fade ya mavero tosombi nasombi kapidi tangawisi ai pilipili na ye na tuti nasangisi solution ale nasangisi na pilipili na bandi kotia na mutalaka na zwi tono na tie bapupu bakoni na bandi kogumba na tie na mutalaka so na silisi na finiki ba carton soki ebeli na baloli so na silisi na classé na bol na kieteka tosoma ngona selemba tosoma makola mbesu toye tosombi bepisi ba ayi ba kupidi ba nini nyonso to ya ezaka ya mike yango tosalaka tosala ngona ndinga mabete kemo kiletele melaka biloko oke tosala ngona ndinga mabete tosuba kitende tango boye a bokuti ba kitendi te bokuti biloka bien biloka propre koni na pusha mabaya ezani te koni po mokile lingo te ma biloko oke basala ngona ndinga mabie na ko liango te e biloka salite eza biloka salite te eza biloka kongo na biso eza biloka mboka na biso moko eza fabrication ezo sala na mboka na biso elonga mboka na biso jamais ke to ko boya ngo. En tout cas bakosaka bino mo bomoni boyo kokuta biso ngi tozo sala mbisi omona muninga musali nga somba mbisa evidalia o te video basalaka totiaka bilamba totiaka bapon mais yo moko moni boye ko filmer boyo kokuta biso ngi tozo sala mbisi tosalaka mbisi na biso bien nenga batumbelaka dendon totiaka ka bakoni na bien misisa fufu bien ba déchet o ya mabaya esili mais ndenge bango baloba ko botiaka bapon o botiaka bilamba ya salite na mbisi tosalaka bongo te poso totia bilamba na ba mapapa jamais qu'il y a kokolia mbisi wana. Idéologie ya evida oyo na kin tomona pena ekota pe esimba kasi tokosenga kaka na biso population message ya mabete na evida omoni bino moko place basalaka yango en tout cas na ndenga bien ezala yango pe propre soki evida oyo ezwi pe modernisation ekoki kose retrouver pe na balimentation na basupermarché na besika nyonso pe oyo bamindele pe bakotaka pe bameka pe evida po na ndenga kin evida pene evanda evida badi esilisaka nyonso pesa passage no exemple ya evida yango yo na sport esengeli bobake FC Renaissance kondongwa na lobby na DSMP na après-midi mokolo ya dimanche ekoleka ndenge nini quelques supporters bapesi ba point de vue na bango alors le bezara ke dès que tobetaki premier match na Vita quelque part tozaki desi suite ya maramu toyokaki mbe tomeki olandela ngo ok ezaki erreur ezaki à côté secrétariat na biso balobi tosala effort ke nayebi ke tokoza desite imanaza équipe le roi biso le roi tozaki défaite en premier match donc toza desite ke lobi toza sous défaite tobeta neta ke ba supporter soit to encourager l'équipe nationale to mesana encourager ngo ba joueur pe ba desite ba obeta comme il faut pour que tout mego soit victoire ya match à l'obna DSMP. Pona na mona elona kolo batia mais dering na na gagner na bango 2-0. Mama bale za mama tension za likolo te. To za ka teka no beta bale ka to gagner ya mo fibo elo we mbrie bango. Ba za ka déterminer te mais pona Renaissance
babongisa équipe babongisa équipe est un comité ce comité est bien té bon pour la fort babongisa comité président qui t'a motema na se pena qui t'a esprit na se pour renaissance que liboso so mazo gagner pour président na bango vraiment concentré a tia nyoso ya en jeu vraiment président azana mutema munene asomaka ba joueur ayo kabiyoka joueur basomaka pour na robeta bosombi pe boteki avec ateki ba joueur na faux esprit bateka ba joueur bongo te ototeka ba grand joueur nyo surtout au bombe équipe beti bango déjà lelo maman bango te tose ba suka ndeni biso to yo tala kaka on va supporter na sabon kaka ndeke to beta match na vita to mona ke match kindaki bien Marito to polaki ya mobulu ezalaki te ya menace elaki te lobi to me ko beta na ya DSMP dès que ba oba na défaite mais les autres ezalate mobulu ezalate to supporter équipe ndenge senga supporter équipe to ba maintenir ba douleur n'état qui va supporter mais to yebi ke lobi to zo victoire dès que tu me gagnes des défaites na match les gars qui a vite ya mama balle pour renaissance peut moi citer et t'as so vite gagner yango ndey manego gagner facilement ka bongo ya balle ba bunda ya mama balle bon on adore na joueur bank sangate parce que ngape na ba joueur ko bazake ya makasi ba robeta o ezake ba convaincre ngai c'est que ya bank ezati wani a derby kinois surtout ba football renaissancien to ba fibo tozana tozela ba derby taka toyemba tokobeta bakolemba bon dora joueur bank sa biso date pour le football muta bank sa biso date parce que le meilleur gagne na terrain mais quand que tout monde a senti à DSMP badali on senti moko ba bimsa ka joueur moko Jacques Makous ba joueur bango nyaso bazalo senti mobimba même so to panza ki équipe mobimba tozana to banga te kuna joueur banga ate tozela ka 14 15 30 tout monde en réalité na terrain fibre d'équipe important pe ba bébé na foot ba bon c'est la bisonné comité pour to c'est pas na mama balle voilà comme pronostic na lobby Renaissance va gagner 1-0 Simbote na ba fan na biso nyonso en tout cas bolenda la cité que so to poli boki ma club na bino te jamais moi na boya papa boya moi na te ata to poli to koki ma club te biso to ba na fibo ya makila. Avant d'être bouclé complètement édition de Mokona lelo soki bo sepela kinango bo pesi merci mingi na die merci mundelo asaki yango kitoko pona bino na sima caméra tozaki na Raïs Moussa kuna na montage die merci mundele anyo mabengo bangontu basaki musala kitoko kaka ndenge na mesana nga koloba lelo ezali samedi bo pe malamu bino na ba famille na bino King Magoyo kotoyo bokondi Kotoyo, victoire. Biso la kate King Mag, todondwa. King Magoyo, gu, pesa passage.